Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Magazine Abino d'actualité en lingala facile plus 243 ya mukolo lelo et bandi mbote na bino. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokolo ya lobby na se ya mvula kitaki na marché de la liberté vous avez détail na reportage oyo. En tout cas, ezalaki penza esengo makasi pour la population ya district ya Tchango, plus précisément bateki ya marché de la liberté, oyo bamonaki présence ya mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, koya kotala bango après incendie oyo ezikisaki une partie ya marché de la liberté oyo ezwami sur boulevard Lumumba na commune ya Masina. Lokola Papa Malamu, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayokaki kolela ya bateki ya marché de la liberté pe ba victime ya incendie oyo. Papa biso kutu toza étonné mokonzi na ngai que nous sommes émus de voir le président de la République nous visiter. Chose qui n'a jamais été faite avec d'autres autorités qui sont passées avant vous lors des différents incendies qu'a connu notre marché de la liberté. Nous vous remercions infiniment et que Dieu vous récompense. Esengeli boye bake chef de l'État ordonnaki sur les champs démarrage ya misala ya réhabilitation ya ba pavillon pe ba étalage touché na incendie pe ba modification oyo esengeli pote lobby makambo ya boye ekoma lisusu te. Mokonzi ya mboka insistaki surtout sur le kambu ya renforcement ya sécurité ya marché oyo. Elekaki kitoko avec un pacte pe idéologie na présence ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence Jean-Tilingo Bilambaka, commissaire provincial ya la police ya Kinshasa le général Silvano Kasongo, quelques membres ya gouvernement et bongo bourgmestre ya commune ya Masina azanga poizo zéro. Yekejo Premier congrès Sénat Assemblée provinciale les alliés continuer avec un pacte paix idéologie reportage. Poursuite ya travaux ya premier congrès Sénat pe Assemblée provinciale et salamaki mardi 16 novembre leki sous la présidence ya premier vice-président Edi Mundela. Na deuxième jour ya assise l'hôtel Béatrice, ba président ya Assemblée provinciale ba présentaki à tour de rôle ba état de lieu ya ba province na bango ainsi que ba besoin ya ba institution na bango. Dans l'ensemble ba monaki que problème oyo organe délibérant ekutanaka na yango ezali d'ordre logistique, manque ya infrastructure pe budget ya malonga po na fonctionnement. Pour na Godeng Poi, président de l'Assemblée provinciale ya Kinshasa, forum oyo esengeli esalamaka chaque année pour na favoriser le développement réel ya ba province. Je crois que par ce cadre, les vrais problèmes de nos populations seront connus des décideurs et cela va contribuer non seulement au développement rapide de notre pays, mais vous verrez que si les questions soulevées dans le cadre de ces dialogues rencontrent des réponses, aura de l'incidence sur la gouvernance locale. C'est pour dire que c'est ce cadre qui manquait pour faire entendre la voix de la population. Et ma supplique, c'est que ça ne soit pas seulement une première, mais qu'il y ait encore d'autres rencontres, pas de manière ostentatoire, mais pour travailler effectivement sur le développement à la base. Et sengeli koyeba ke ba travaux ya premier congrès Sénat pe Assemblée provinciale et que se clôturer mokolo ya jeudi 18 novembre à Wanaville province ya Kinshasa. Yekeyo du Maïndom vit en dessous du seuil de pauvreté et L'Assemblée nationale et Sengel Boye Baké Mokolo ya lobby premier ministre Kozala Liboso ya élu du peuple pour na répondre na ba question en rapport na loi finance exercice 2022 commentaire. Je ne saurais à la lumière de toutes ces interventions pertinentes
répondre séance tenante. Je voudrais solliciter à travers le bureau un délai de 48 heures avant de venir rencontrer les honorables députés. Jeudi 18 novembre, le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, a répondre à la préoccupation y a élu du peuple Kuna à l'Assemblée nationale. La question soulevée dans Makambo Etali, projet de loi finance exercice 2022, budget évalué à 10 milliards de dollars américains, déposé lundi 15 novembre dans la chambre basse du Parlement. Car c'est en réaction na prestation magistrale où il y a projet de loi, ba demande de parole ezalaki enregistré afin ya coexiger ba amélioration pe ba débat et landamaki avec plusieurs intervenants ezala na ngambu ya majorité ezala na ngambu ya opposition. Monsieur le Premier ministre, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, vous y avez alloué 261 milliards 532 945 588 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 30%. Et en ce qui concerne les frais de fonctionnement, le FCIR et autres, vous y avez alloué 791 milliards 525 821 811 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 50%. Et ainsi de suite, 30% aussi dans les interventions. Nous aurons à récolter, si les COFIN allaient dans le sens de nos propositions, nous allons récolter 1000 milliards 345 millions 672 154 517 francs congolais. Et voyez, Monsieur le Premier ministre, que vous allouez à l'armée chaque mois pour rémunération 62 000, l'armée et la police, 62 milliards de francs congolais comme rémunération. Avec cet argent, il est possible que nous puissions doubler de 62 milliards à 130 milliards de francs congolais le mois pour l'armée et la police. Kasi sengeli boye balisusu ki na nombre ya batante ezali configuré notamment pacification ya mboka, restauration ya autorité de l'État, sécurité ya ba bien pe ba personne, réforme politique pe institutionnelle, recensement pe identification ya population, organisation ya ba élection générale na délai constitutionnel, consolidation ya gratuité et enseignement pe diversification ya économie. 3 morts, peu plus de 30 blessés. Ezali bilan ya batak kamikaze Salamaki na Kampala, capitale ougandaise. Lost, it's a bomb blast. As you can see, lives are lost. Explosion mibale eningisaki Kampala, capitale ya Uganda lobieleki, selon porte-parole ya la police, ezali attentat suicide oyo salami na makamikaze ya groupe ya ba force démocratique alliée ADF. Just right at the inspectorate of government in Kampala. Lives have been lost. Bilan provisoire esali état ya 3 morts, pe plus de 30 blessés dont 5 basali graves. Explosion et salami na quartier d'affaires, pene ya quartier général ya la police, pene entrée ya parlement. Et sengeli boye baki parlement et annulé session plénière ya mikolo oyo, pona basengi na ba député ba éviter secteur oyo. Pona rappel na mois d'octobre leki, Kampala ezalaki pe visé na des attentats, moko na restaurant pe mususu na bus et transport en commun. If you can move, go the outside. Cliff Jango. Move the outside. Union sacrée espace Grand Katanga basangana ki autour ya gouverneur ya province ya Haut Katanga. Reportage.
Pendant 3 heures, représentants, il y a partis politiques, associations, pays, personnalités, tous membres, il y a Union Sacrée pour la Nation, Bakutanaki, liboso, il y a gouverneur Jacques Yaboula Katwe, pour réfléchir sur organisation et fonctionnement, il y a famille, il y a président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na Grand Katanga, actuellement dirigé na Bruno Tchibangu, président, il y a UDPS Tshisekedi, Oyo a Kumbaki délégation. Au cours de cette réunion-là, nous avons essayé de concevoir l'organisation et le fonctionnement de l'Union Sacrée de la Nation ici au Grand Katanga. Nous devons avoir à notre niveau de textes qui peuvent nous permettre de bien fonctionner. Nous avons d'abord déterminé l'espace géographique dans lequel ou sur lequel nous allons essayer d'opérer, et nous nous sommes dit qu'il va y avoir le Grand Katanga et la coordination du Grand Katanga et aussi les coordinations provinciales. Donc, chaque province du Grand Katanga constituera une coordination. Cette rencontre Oyo ya Union Sacrée Grand Katanga ezalaki pe lisusu occasion ya kobongisa ba stratégie envie ya ko redynamiser ba action na bango pe ko accompagner chef de l'État na matérialisation ya vision na ye Oyo ezali ko placer peuple na centre ya ba action nyonso. Boyende zalaka. Akimika Nyamakase, c'est Chakai, grand criminel, la police est Thierry Zoussou Maboko, Charles, Mabonzo reportage. toyebi te soki bazali kokima na miracle nini soki pe banani bazali koyede bango mpona kokima tozali awa na mikonga na commune ya nzela esika wapi la polisi ekangi mwana mobali oyo bozali komona babengaka ye Chakai azali grand criminel la polisi ekanga ye deja na moins de mai mikanda nyonso yango oyo batransfera ye po akende Kanyama Kasese akenda pe kasi quelques mois après kokamwa bayoki déjà que azongi na Kinshasa aye lisusu na quartier et sali déjà 3 jours la police babundi balukiye pe bazue lisusu na micro ya magazine plus 243 Chakai apesi explication oyo na chonga ki po souffrance c'est le cas qui osukewa bakonzi ya mboka balobaki ke yo sukewa ngai na suka na ngana mbushimai balobi ke kuna makambo abezali bokolia bien kuna boza bien boza ba chauffeur boza ba soda ekoma kuna makambo o bakonzi ba mboka banda koloba awa esa nango bongo te ba jeune bazokemba bajani bazokemba ba mame belé ba yebi ke bana bango baza kuna me bana bango bazokufa na bazamba kolia balambela bino pondu bakata na mbeli otala siko biloko bongo balambela bino yo salende ni po se retrouver na vie ozonga ville kisasa na umba ki papa umende na umba na beta na ngwa makolo chikapa nde na komina kipiti na vibisi bino mokina nzela avion yo zongi na ndenga makolo eza na ngwa mboka eza pizza pembeni wana to ana clôture te lokote sona na sala ki ke yo balaction nzela makolo kaba tamboka wana nde oyo kozonga tina kozonga nde na yape ozonga na tala ki mwana ngazala na mabelo papa bakanginga mingi eloko na lobaka na bakonzi batikanga nazala lezi nazwa baleki nanga na petro kongo nafandisa bango na ndaku na tourna ye commandant ya sous-chef ya la police pe atalisi boye ndeko oyo aza parmi grand criminel oyo bazalaki tokangaka ye ngai le 19 mai kangi ye tosali oyo tokokosala toachemine na pekri batinda akenda Kanyama Kasese jamais bakonzi bazwa bato na avion bakenda bango akanyanga sena koma na mbujima ye akita batike na mbujima ya kozonga ye mongo il est allé wa lobi ona c'est du mensonge na munoko na ye kone bashonga bango bapesa kone bashonga mbongo ye ngane bi kone bashonga te je l'ai jamais vu bali biso yo kombo wana ye mtatangia colonel bashonga bapesa ye mbongo soki auditro soki bapesa ye mbongo
Watika Bango. Ils étaient 9. 5 Babakou Watika Bango. 5 9 ben formation ça nango 2 bazaki Balio batake bango. Bisa tona banyoka baswati fa ibana. 4 bakomi awa. La ville qui ça ça. La ville qui Kinshasa. Na 4 ans bakomi awa 2 bazali. Chef du quartier oyo a commis déjà victime ya ba menace ebele azangaki maloba te. Bakangi na cadre ya criminalité. Criminalité. Côté na biso contre oyo tu as difficulté makasi. Okoyoka na pasa na bibwa babomi bato. Okoyoka na talangai babomi bato. Oyoka na mikonga babomi bato. Oyoka na badara babomi bato. Bato wana nyonso nkombezo kaka des groupes. Chakai na sina rambo. Na yebite chakai yango yeto mosusu. Bango wana baza en tête. Baza na groupe avec des armes. On ne sait pas si ce sont des militaires ou ex-militaires ou bazo beta masashi na bango elongo. Ezali mawa mingi ya kozala ke lelo bakangi lobi baye ko kandela biso lobi bakangi lobi baye ko kangela bipo awa ndenge to information okota ki awa ça fait 3 jours mukolo yo okota ki na butu wana 8 maisons babuki yango bateto ça bakonzi ya ministère ya justice eza normalité ba criminel bakoma kozonga boye esengeli kofungola misu soki pezali na batu oyo baidaka bango kuna pona kokima esengeli bakangama bocha bango pe maboko e nini bayaya otambola bien o nga na itso mona moi olo ba route ezate batambola bien pour kuna souffrance eza bana ba kufa pour kuna na ba pe baza bana basi baza mukolo bakanga mamukolo kuna pe tozalaki na papa na mwana nde salaka bakangi nga boy papa biso aya déclarer na la police bakangi pe papa bakei ba couple baza kuna. Depuis 12e apparition, il y a virus Ebola na Beni, na province de Nord Kivu, 11 cas, ils ont testé positif. Depuis l'apparition de la maladie à virus Ebola pour une 12e fois dans la région de Beni, dans la province de Ituri, cumul Yabaka testé positif et commis na 11. Statistiques Oyo qui rendu public l'obéliki na chef de division principale de la santé de la province de Nord Kivu. D'après l'autorité sanitaire de la province, parmi les 11 cas, 9 bakoufi déjà, Pemi Balé Babiki. 8 cas ezali confirmés, 3 probables. PDC moko communautaire. Na même occasion, l'autorité sanitaire de la province, basengi na communauté ba s'activer na sensibilisation face à respect strict ya ba mesures drastiques afin ya kubenga na maladie à virus Ebola na région po ezali koboma sérieusement. Salle de fête, bon rêve, na commune ya lingwa la cadre idéal pour na ba manifestation na bino. Kinshasa, yokelanga nanu eloko oyo. Yaboye nanu ezalate poto ekiti na Kinshasa, groupe Gérant de l'Éternel ba memeli bino salle de fête, bon rêve, bijoux ya kitoko boye cadre idéal pour na ba manifestation na bino nyonso. Avec l'équipement de dernière génération, service et qualité assurée, peu personnel qualifié pour nous servir bino. Et à la pour na fête ya mariage, anniversaire, ba conférence, manifestation politique, séminaire Koutou Jemouke, sonorisation et Kuba. Bokanisi esili, et bongo soki otali ba chambre de luxe pardon, yako samba ezate. Na salle de fête, bon rêve. Électricité est assurée 24 heures sur 24 heures avec parking moko sécurisé. Pour la réservation, topé plus de précision, bokoki ko benga na ba numéro ezali affiché. Au tuninga adresse, salle de fête Bon Rêve et Zoami na numéro 171, y a veni Kabalo na croisement Willery, topé soki okomi déjà na rond-point Willery au Samobimba. Salle de fête Bon Rêve, Mbatambuta, Yamukolo, Oleki Bango. Qui dit mieux? Epe Sazua Teo, Keyo.
bana Kinshasa bakosa bino te bobatela eloko oyo. Occasion ya kolata kitoko pona ba maman nyonso ba boutique RH Top Model. Kinshasa ba mama ya Congo, Kinshasa pe Brazzaville boyebisa bango ke banvoiti te. Désormais pona kolata malamu ba boutique RH Top Model etiki ba porte na yango polele pona ko permettre bino bozo ba vêtements ya qualité. Bobanga te po awa bataille nyonso ezali. Ba pantalon, ba robe simple, ba robe ya soirée, ya cérémonie, ba chaussures, ba sandales, ma papa, ba ketchi ya solo, nyonso esengeli pona ba maman, ba femme d'affaires, ba jeune fille ya swag, bokokuta yango na ba boutique RH Top Model. Bona moto aloko tindai oyokaka losambo soki bataleli yo oyokaka losambo po mitungisa na bino te po ba boutique RH Top Model ebongiseli bino ba service ya livraison à domicile, achat en ligne, pe expédition na ba province. Chante avec moi, on y va. Jésus, Sambalo la salisinga. Katia pasi asalisi mituna nanga ezui piano. Pona plus de précision, bokoki kobenga na ba numéro ezali affiché to pe boleki na ba boutique RH Top Model oyo ezwami na avenue Colonel Lukusa na commune ya Gombe. Référence premier shopping mall na premier niveau Oza Mobimba. Topé mususu oyo ezwami na numéro 1 ya avenue Mont des Arts na commune ya Gombe musika te na école cours Sénègue. Kasi boboza na teke ba boutique RH Top Model ezali polele du lundi kino dimanche de 9h à 20h. Kasi dimanche na premier mall exceptionnellement de 13h à 19h. RH Top Model, vous rendre top, c'est notre devoir. Qui dit mieux? Que yo! Cité d'ambiance charge ya couloir Kimbuta aéroport bar et pas ya PDG on y va et Indaramade. Eyindie na Kinshasa et Indakamabe temple de l'ambiance ya Tchangu aéroport bar Kimbuta cadre idéal pour na ba divertissement na bino pe pour na ba détente ya kitoko na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. Oh mais la moi kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique. Et bongo ba installation hygiénique zéro infection et senga kande boye ozo melane siga kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobby
Aéroport Bar Kimbuta, saute mouton, vitesse ya TGV, ba voisin, ba kozwa vaccin pour troisième vague eza makasi, deux fois te, otie libaya, tulambeli yango. Donc, désormais, ezala po na ba manifestation na bino nyonso, espace réservé ezali. Outi mikili ya poto, ozalaka na Kinshasa, oyokaka boulevard Kimbuta na Sango, boye malamu na aéroport Bar Kimbuta. Posoki oyaka Kimbuta, okota aéroport Bar te, seke nanu okoma Kimbuta te. Nani akoloba lisusu. Aéroport Bar Kimbuta, mbata mbuta. Hey, Kejo! Un but partout à score et sanctionné qui rencontre à Nobieleki entre FC Renaissance du Congo et Saint-Éloi Lupopo na Stade des Martyrs dans le cadre du championnat national Yalina Foot. Commentaire. Un but partout des scores et sanctionné qui rencontre Yanobi et Leki na Stade des Martyrs de la Pentecôte entre FC Renaissance du Congo et Kinshasa et Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi na cadre du championnat national ya Vodacom Premier League. FC Saint-Éloi Lupopo babimaki bien na piège oyo orange ya capitale congolaise bachelaki bango. Profitons na perte de balle ya Youssouf Moulumbu, Yves Magola yaki kofungola score pour na ba orange na 42e minute de jeu. La tête, le but, l'ouverture du score des oranges. Jonathan Mokonzi a qui égalisé pour la Saint-Éloi Lupopo na seconde période, plus précisément na 65e minute de jeu. La reprise, l'égalisation de Mokonzi Gwaseke sur cette frappe bien armée, bien calibrée pour permettre aux cheminots de Saint-Éloi Lupopo de revenir. Un but partout, boum, pow. Un but partout, je le disais merveille. Un but partout, score final. Et encore une fois, on a vu nos carences offensives, hein. On peut pas le nier. On a eu des occasions, des situations qu'on peut mieux jouer, on peut mieux conclure, mais on ne le fait pas. Donc on court encore une fois après un but alors qu'on a quasiment pas d'inquiétude à part des coups francs que l'on crée nous-mêmes pour l'adversaire. Et puis sinon, on a maîtrisé la première mi-temps, on est mené encore une fois à la mi-temps. En deuxième mi-temps, on pousse, on fait rentrer encore du sang frais pour amener un plus. Et puis on a des occasions, mais on ne concrétise pas. Donc, bon, comme vous dites, la réponse est dans la question. C'est un petit bilan, tout petit. Il y avait le moyen pour gagner ces matchs, puisqu'on a vu l'équipe de Lupopo jouer. C'est une très bonne équipe. Ils monopolisent bien le ballon. Nous, on a mis le bloc au milieu du terrain pour aller contre. Mais j'y déplore seulement la mauvaise appréciation de l'arbitre, c'est le but. Je dirais le deuxième but qu'il a refusé. C'est un but qu'il a refusé. Voilà, bon, c'est un match de football, il faut accepter. C'est ça, bon, c'est arrivé. Mais nous, on cherche toujours à faire grandir l'équipe. Vous savez aussi très bien que cette équipe souffre par manque de préparation. C'est pas facile de travailler pendant que vous jouez les championnats. Mais ça va, on va continuer à travailler. C'est une grande équipe qui a fait une très bonne préparation avec un bon staff technique. Moi, je pense qu'on s'est rivalisé, mais c'est un très bon match dans l'ensemble. Certes, que pour moi, j'ai décrit, je suis libre de dire que l'arbitre nous a volé ses deuxièmes buts. Deuxième nul pour la Saint-Éloi Lupopo. Oyo a arraché kaka 5 points sur le 9 possible na voyage na bango. Oyo basali awa na Kinshasa. Les centres des Bola, Mbalatito, le but. Mbalatito, mais le top s'est levé, position litigieuse. Merci pour la confiance, et fidélité à vous tellement ébélé à Kolanda Magazine, Nabino d'actualité. En ligne à la facile, Botika to souhaité joyeux anniversaire na Francis Katui Moutej. Mbotama et l'amour à partir de quelque part, Ezo Indama B. Na minute yo appelé Kinshasa, Junior Kazadi a soumis déjà 18 kilos Yangoulou le Kolantaba. Yago Tumba Togolé Yango Sankwanga avec champagne Mupanzi. Joyeux anniversaire. Lisusu na Charlone Mouchipai, moi si Yambiji, moi si Nzambe. Mieux vaut tard que jamais. Djouma Wadol, l'international congolais, joyeux anniversaire. Nayo à partir ya Tanzanie Kuna Ezo Yinda Mabe avec un pacte pays idéologie toujours Bobo Sanate. Soirée Nabino
Il y a chaque mercredi, jamais raté, soirée des célibataires dans New Standing Club. On écoute le big manager Oscar de la Rinta et puis le vieux Richard Bamba. David Galambaï, Azalaki, Nassima Caméra, Bopesa et merci. Bama Tabaki Toba, le Kalmabele, na préférable. Ba bébé et Keyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.